Bonsoir, ici vraiment écouter la bino liboso ba TV na bino rano to ba toujours TV moko ba tebele ba biso bo moni biso to bimi awa to ya pa mbati to ya ka vraiment pour tout sur la ba analyse tout ça ba toujours nande konanga Dani Beka o azana na mopanzi na ngai ya gauche j'espère bozomona to ye awa na endroit où le pour tout ça la émission na biso oyo concernant ba musicien na biso ko to kolobela le to ça la analyse concernant Werason ya nous leur sommes écoutés dans la zone de Paris. J'espère que nous sommes partis et partout. Vous allez vraiment vous excuser. Vous avez bien concernant Werason, le roi de la forêt Igwe. Et puis, deuxième chose, concernant Inosbi, le lot va bénir les kings, et quand il boulouye que Naba Wario, il a fallu qu'il ne pas le lot de Robert Alisson. Et puis, troisième, concernant Ferrigola, les padres, hein? On est là, maroni, que sont sur à la page et tel sous polémique, de Rolobelaron Kaka, on a 4 répliques na biso, nan de Konangai, Dani, Peka, merci à Baïno surtout aux gens, vraiment pour la biso, il y a la chaîne na biso, il y a la télé na bino, vraiment merci parce que vous allez. Bonjour, bonsoir Dani Peka. Ouais, bonjour, bonsoir, bonne santé, ça te plaît vraiment, j'espère que c'est bien l'endroit où tout ça. Mais puis on a beaucoup de choses non, parce que à toute fois, tout ça va banaliser la biso, mingi ça va bandaku, abonné mingi bango na msoko tout ça moi, ya kokanga mesika moko, et l'autre mingi tout la xapé, ba tunyo surtout ba na biso, ba mbaimo na keno, tout ça la mesika moko ti. Il faut expliquer ba bonné bien. Ça comme ça émission là directement parce que tu vas dans la émission direct parce que ça une émission direct. Mais autre ça l'émission après c'est ça notre temps il faut expliquer. Merci pour l'année oyo nekonanga Dani Peka hein balobi yé tenir ambassadeur de la presse parce que yé a vraiment pour pesa ma solo ndenge za la concernant la musique na biso en Dani Beka. Première sujet na biso tozmuto de la siko exact concernant Werason Igwe de la forêt oyo tozoyo comme solo ndenge zobetama partout totamboli tomeko yo kapena na matoyi na biso Igwe de la forêt azo que les zénith de Paris mais azo ba ancien musicien na ye mais na kati ba ancien musicien na ye mo ba mbilinga moko pesa na kati moment elobami kuna kino Werason azo me ba été interpellé par son qualité. Tout le monde peut se sentir d'écoute. En lobby, téléphone, et aussi la recharge Hermios. C'est tout le monde qui est battu. Ambassadeur de la presse. Il y a une analyse de tout ça. Est-ce que vous avez des informations vraies parce que les femmes de maison mère basées en Hollande, basées des obaïs, non, il y a aucune merci de Kolanga Sika. C'est surtout fan d'analyse la biso ba tebele passer plan analyse la biso. Pour attaquer un tour bas, bateau bazap ba informer bateau pour vérifier mes informations ba comprendre ma camo sur le bas. Alors projet oya Werason oya sani o papa Zenith na ye c'est bon. Idée oya jouer ma classe on a cette là il a idée oyo alobi abengisa ba ancien musicien na ye. Tu vois ba idée malamu photo c'est que là on a kati sa pour Afrika. Et là comme malamu photo pour encourager. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait le goal à gestion des nuances. Il y a ceux qui ont ancien collègue parce que l'album il a beaucoup pesé bien. Nous avons père soit la vie canisa mais bien ça va la nuance au mazaki na kati. Il y a wenge musique à maison mère. Nous avons parmi bano ba o ngana yebi parmi bana o ba okende na yebi ke depuis ko mbasa na kati. Fabrigas baye soza na kati prince dango aza na kati na mona epe susu koko na ye bi na fili aza na kati na mona epe lisusu bato mo ebele oyo Werason abengisi vraiment oyo baoza na kati wana souci ekozala na sens ndenge nini par rapport eza ke non ba musicien sika ya Werason peut-être bango nini baoza na kobanga peut-être liste ekozala l'équipe parce que quoi nini ewa ukozo parce que pour la ngape non c'est ça la ngape bien bien que son dans la carte donc on appelle ça le scrum à la carte et aussi la ngape bien mais pour na pas oyo bande ko na ba mission ko mususu ko ba yesi peut-être au ba toyer ko na bien bien parce que
baoyo bazali liboso basala bakombo elonga na koloba bon idée oyo relation nasali eza bien soki mpe baoyo mpe baoluka batikala problème te mais à la prochaine Zénith ou Olympia ou nini j'espère que non bazala na kati wana koma félicitation na oyo relation yama à propos ya Zénith wana parce que oyo relation mutu mwa vision moi je déjà qu'il a joué dans le canisa lobike azwa abengisa ba 10e musicien na ye au moins idéologie wana na biso wera za mutu moko ti tshone baba tu moko bazala kaka ba tshone baba tu moko bazala kaka parce que moi il est au joueur déjà moi je regarde là il faut qu'on exemple la kati ya podium batili biso prince d'Angola batili biso c'est l'Oscar abengi le sota de pousser na ni roi David roi David on a déjà parce qu'il y a ça déjà na héros abwa que la biso roi David na pointe tala siko kangi siko yo teka ka sele yo na prince d'Angola bongo Macintosh bikito wana ntengu yeso obi ke no wengi obi neko yo pozala non on les assure déjà et même on a na biso pena na Zénith wana ndeko na ngai faut tozanga monté to ba keno so batie d'après combien billet so ke bimika wa faut to za parler ba tuli ko so faut to so billet wana parce que ya bon on a déjà keno parce que biso ngo ko sati faut il sera ba bonné na biso bato nyonso batala ra su ba fan ya wera son so de ko sarate to ba vérité ba fan nyonso wera ya maison mère ba fan nyonso ya bonne musique o nyonso balandaka balingaka musique bien toza wana juste ezaka idée oyo wera son na vie ouais donc moto so asele loka kitoko faut qu'on imagine moto asele loka kitoko idée wana vraiment ça génial kitoko na sepe na idée wana kitoko vraiment merci na ba o nyonso pena bo soutenir pe wera son na idée wana akomisa ngoti na suka parce que idée wana peut-être ko mara na suka na ngota na meka tazate vraiment ça idée mo wa bien vraiment kitoko vraiment ndeko na maseka merci Dani Beka ambassadeur de la presse na obengo ko mona vraiment ça la bien parce que toutefois tout ça la analyse na sala toujours mayo et ça la vraiment très bien merci na pesi sou mbote vraiment na maman na ngazola na vraiment maman la reine Zinga ba obi émission au plus gros on a tata la reine Zinga TV vraiment pour consommer et cause la bien makas analyse tout ça et puis pourquoi pas na la benga qui toujours trop parce que ça moko ko appeler ça un conseil merveille la patronne moi c'est Zambie na kati à Paris vraiment merci Dani Beka deuxième question deuxième analyse pour te tomber taper sur les amis pays au milieu de la concert et ça concernant Immense P Toyoki na matui na biso ki non Immense P ba bengepe le king parce que moi rason il est pas ça king parce que c'est le roi de la forêt King Kester, il est pas ça. Azalaka, pardon. Parce que vous savez, Azalaka, qui est un nom représenté, à pour faire des étiquettes. Faire égaux la paix, Babenga est le roi de la rumba. Bangotou, ba king. Mais pourquoi tant on dit que Babengi Immense P king, ba wario, ba siliki, et nous l'obani parce que ouais rappé Azalaka. Bon, surtout tout le monde va king wana. Ou ba bateau ce que tout le temps ba l'obani na komboana. Merci ndeko nanga seka bato so bala nanga eba mo dia na seki ba comprendre lo dia seki merci mingi surtout mingi na mère nanga ipasi mbwa munene mère nanga vraiment mère mutema na bo se note personne zalina ve pichu manzwanga ni vraiment on est là ndeko nanga seka à propos ya Immense P tout monde qui Jim Artiste la page Instagram c'est encourager les jeunes leaders pour abengi kena Young King bato ba yebi anglais Young King ça veut dire eza nouvelle roi de la musique mais le c'est sur la base au monde siko kena ba propos ya ba fan ya aigle ba propos ya ba fan ya ba wario et préciser par ok merci ba wario bazu attaquer ndeko na biso na Jim Artiste alors comment bien lo mususu ya makambo so ndeko na ngai tu comprends bizali na biso oya mabeto siki sango entre biso
yamoni exemple na kopesa papa ya concert ya faire rigole ezalaki kuna alors que moto wana oyo soki nani putu soki putu azalaki mal bouche devant faire rigole pour le n'importe quoi biso peut tofanda te tozwi yango tobandi kopartage yango eza lokola toencourage bango tu vois mais oyo ezaki no makambo na biso ya kati esuka na biso ya kati mais soki okomi libanda tolukaka eloko nini tokosala po tokosala libanda mais alors que Gilles Matisse azala bien na famille Gilles Matisse azala bien na faire rigole tomona mais soki abengi sikoyo pesi na biso ke yongeke mabe eza ya wapi siko pourquoi bokomi kotina niveau okanda okoma tina niveau ya kotake Gilles Matisse omona tekena makambo asoni vraiment bawario vraiment boyeba ndenge nini ya komibike comprendre eza na ndenge moko ya mabe te vraiment eloko tosi oyo wana oyo lolenge bolinga bokende nango ekoma sikoyo na ndenge ya mabe non lolenge bazolinga bakende parce que non totie ensemble non parce que eza mboka na biso eza pays na biso tu vois parce que totake ba nigérien comprendre eza lobi ke lolenge tozokende nango eza mabe comprendre frère soki eza entre biso moko so tozake totake entre botake kaka faire fali faire inonce bini nini eza entre nous mais soki komi sikoyo keno tokoma sikoyo omoni Gilles Matisse wana aza bamisane mpe bastar tu vois ere amona sikoyo ke bafingi ye azwi yango sikoyo po aposte yango mpe bato baotuna ye banani bo dike oloba bacongolais so bato oyo bayeba te kaka ke bacongolais baza bafani ya kingai bayeba kaka keno bacongolais basali biloko wana tu vois koluka kobebisa réputation ya bato nyonso te comprendre bawario bayeba ndenge nini ya kosindike parce que eza mabe te fali po papa kozala king wana ayokokuta deya baking bazala ayokuta baking kese bazala omona moto abeta biloko boye bomona te to allège ambenga king allège tomona roi de la forêt roi so totiango na anglais c'est king mais pourquoi air fali aye bafani ya maison me basilika te air fali aye bafani ya king kese basilika te mais po aniso babengi sikoyo yung king babeza king eza non nakoki kolala boye na lamuki nayebi se peut-être ngane azanga nakomi king ntanamutokanga aza te eza king ya makambo ngana osali king na ngai na famille na ngai eza king na ngai ndenge tomonaka king kese aza king azalaka king na ye na bamise na ye na bato na ye ne famille moko azalaki king na ye na bawario na ye na bato na ye edérangeaka bato te et déranger quand tu pourquoi d'abord bien quelqu'un non mais c'est quoi y a ma pardon Beka parce qu'il faut tout ça analyse mon pays là le roi professionnel et là on est vraiment besoin d'acceptement bato ba baza on a monté ça ba wario ba fan ya famille pourquoi et logo nini elatike non mudakoma ki wana to eza fan la famille eza kokoma moko te mi balé te mi sa te 4 eza parce que na boye bato o ba na biso d'abord comprendre baso batenga na page ya Gilles Matisse ba comprendre lolenge nini ke donc bato baza ba wa tu vois eza pour pointer parce que na limite que non pas ya we na solo que na getake ni parce que bengi inonce nouvelle roi na limite fan ya faire rigolo que na getake na ultime artiste parce que bengi inonce nouvelle roi comprendre tu que bato balingaka te o balingaka te na nini bakanisa biloko nyonso ezalaka ya bango ezalaka bawario le seul bato na mona balinga vérité te na mokili ezalaka bawario wario okoyebisa ke no ndenge eza bomoto na bino akoka te akondimango kaka te wario so bayebisa ke no fali mpo bauti bambe babanga bakondimango kaka te so bayebisi ke wario bayebisa ke no wario na kati ya boite babeti nzembo afaire egola bango balobaka nyonso ezalaka montage wario baza bato liboso bayaka kaka ke tosali bamillion na bastreaming na banini na mediske na otilelo eyaka te so bayesi bango keno ndenge eza kobosana effort mpo bokoma place bolinga bokoma balobaka te tozalaka mosika wario so oyebisi keno oyokaka wario na monoko alobaka kaka ke naza niveau moko na bino te so tuni wario niveau nini oza nango oyoka aza niveau moko na badavido mais soki eza guerre mpona osala akende osala na badavido akende osala kaka na biso wana bawario baa bato mo sikoyo keno bato balinga vérité te mais ta keno ka bozali ozala na maîtrise ya makambo ebele maîtrise na makambo ebele c'est parce que lolenge tokomi kokende nango pene koma ntina odivoir odéborde ntina na libanda bosotola biso vraiment naza mposa te keno mokili mobime mona bosotola biso estce na biso ndenge akati merci seka merci bozola na biso vraiment ebele liboso ya batele na bino wana tolobaka tv moko batendele bamibengi baking parce que eza bango nde moto bamibenga baking na bafani na bango ndenge moko mpe na seka mpe rolo bapeke epakomi le roi eza nango problème moko te moto
moto akoboyela yango mpe moto akopekisa nga akozala nete parce que eza ngani moto na idesi mais ezalaka mpe bien ke no bapesa yo nde ekozala bien. J'espère boza vraiment ebele bozolanda biso maleme maleme tozokoba moke moke na kati ya baanalyse na biso. Troisième analyse nde ekomi yo mbe parce que tomonaka basérie moko balobelaka masolo ya mituka balobela ba 600 balobela ba ranger balobela ba amer mais lelo eza na motuka moko boye oyo epesi suki pelekese mais bagauloise bazobetela motolo ke non motuka ya ferego makambo tozoyoka babi motuka na ferego azaka ye moko na monde est-ce qu'ils ont makambo solo et puis okoyebisa bato nini oyo baolanda biso motuka ngo eza kombo nini parce que tozoyoka kaka ake na place batekaka mituka sale publicité te po bima ya ye bato baolanda yo tozosala analyse concernant yango toyeba si c'est réellement kino analyse ane eza normal. Merci c'est quand nayebi ke bato baolanda ngai mpe balandaka biso kaka merci vraiment na tous les gladiateurs tous les warriors oyo nyonso baolanda biso tous les gauloises nyonso baolanda biso napesi bino nyonso bote na bato ya héritier babenga bango banani tous les fanatiques nyonso ya héritier tous les bafanatiques nyonso ya badeplik ya tous les fanatiques nyonso ya congolais napesi bino nyonso bote apropos ya motuka faire ebola josé linies le patre kombo nango eza range eza nouvelle range po faire ebola auti obimisa auti osomba ngo na valeur ya 150 000 euros 154 000 euros ça la bandeli 154 000 euros so même tout ça on a dollar on nageait déjà là-bas 170 euros ou 175 euros na lolenge na biso ya belge eza 175 000 dollars mais soki toki nango na euro opesa ba 154 000 euros. Alors voiture wana faire un vol eza déjà beaucoup depuis kala banda ya kolobela biloko na eza le moins liboso te ke faire vol alobela voiture oyo asombi eza soki okani faire vol banda déjà alobela bien na ye babien na ye nyonso alobela yango atonga ndako alobela yango asala alobela yango eza eloko moko te asike pa faire vol atonkapa eza lolenge oyo asala soki akamu asombi eloko na lobela mais eloko kaka ya pasi nde bato bayaka kaka kocontredire na eloko oyo moto asala non eza eloko oyo asombi kaka kende kosomba mpe bato bazalaki parce que lelo koma biloko nyonso na mapreve fe ekola jesbek eka akendaki bato nyonso bomoni oko mpe eza ya chasse eza eloko nini so beti mpe prix nango na internet s'il te plaît donc ozoconseille bekana eza eloko moko boye eye sikona mikoposo mpe question na par rapport baanalyse tosala pourquoi pas na mbongo ebele fe rigola wana asombi mituka natali condition lelo eza na kati ya Congo Kinshasa na RDC il y a beaucoup de gens baosouffrir bana oyo bakufela baboti bana oyo mpe bana baboti me baza na boswi ya malamu te pourquoi bafere ebola bakozwa mpe bambongo moko boye na place asomba mituka chere ke atia yango ke eyedaka bato ke to olokoswanelaka bamituka moko ya chere lobi ekokufa na mais bato bazosouffrir azosanga ata mosu ya kolia tuna esika kovanda selo yo atant ke ambassadeur de la presse oyo ntango osala analyse concernant faire ebola faut ozala clair parce que eza bien ntango bato bakosala badeba moko concernant mituka mpo eza cher mais bato bazosouffrir na Congo. Là tu as raison mais oyebi biso eloko moko omoni faire ebola na Congo omoni même bible eloba soki boko embauche epesi dikotia yebadi omoni ya biloko mosusu baloba mpe lisusu bafrançais baoyebisa biso toutes les vérités n'est pas bonne à dire elingi aloba te keno 5 ans nga so nasungi ofona olekisa ngo na tele keno nga nasungaki wa nde ezala bato mosusu nakabeli o pantalon naleki jour toswana naleki na télévision fona biso keno ofoni bato mosusu nakabela bango bambati okomprendre nake nasungi ofele fona olakisa emoni ngai elosungi ofele nzambe likolo fere kola ndenge aza wana eza c'est la première fois te fere kola aza na fondation na ye fondation ezaki te akokele filme ke non ezolakisa bato ke ngati naza boye talanga nde naza boye naza fere kola sungaka bato okomprendre po ebande nalakisa na okaka kende omoni bato afandaka nao na bango bato afandaka nao na bango oyo bazala na nzinga nde na 13 apôtre wana parce que ye mo aza jésus 13 apôtres on voit que baza bien tu vois
fait la sunga azana ba to la to sunga mais soit que sunga bango o yana ngote na tena ke na sabango ke tena ke no sunga to bi ba to beli ba za sunga mais Sankara de peut-être azo qui na ko sunga ba mari qui était mutu azo misambo nyonso mais à travers Sankara de pardon à travers Sankara de tout le monde ba Eva osala ba ni onaso ba 4 ans na polo ba so pisi bango lokolo et puis na sima na ngo ba sel na ba boutique to zomona pourquoi ba likanisi ba Sankara ko ba na ba mo graffiti baoza ba likingo ba faire rigola ba nani baza ba mongo ebele pourquoi baoza likanisi osuna ba tete ko tuni nga question na répondre mais on répond pas tellement faut répondre na Bible na bandeli Bible de créer biso liboko gauche te to longa na ma Bible moi c'est ba te eza ma c'est te pe bozana ke de l'autre zana ke de l'autre zana ke de l'autre qui vont faire rigola c'est là ce qu'on a qui analyse des nuances place aux alliés parce que c'est vraiment place aux alliés na sepela no mingi parce que les musiciens na biso zo sala honneur ya biso ba congolais partout ti libanda a place aux alliés eza message na pesi j'espère otala ngo so ka biro no ba otala et kozala bien na place ba mituka to boso ba mituka te mais o aider pe moi bana oyo pe baza ba orphelin na kati ya mboka na biso et kozala vraiment bien mais tout ça là ni analyse concernant mituka non merci monsieur na édition na zone d'édition parce que pour la offre comme na édition que Jésus de nuance a beaucoup de choses à kabi fa yo ça na kabi alinga ko lo mela ba biloko wana te o eza ke no so atsa mo lamu mutale kana TV to mona ne ba coronavirus Baba do et salamaki pas Jésus de nuance ba don et salamaki mais bon mona ite ke no muta filmer Jésus de nuance alinga biloko wala te o asala donc wo ke filmer o ke lekisa s'il te plaît Jésus de nuance aba abando sa biloko na sala ndotaka mama na bango mo mama Losambo mama Marie mama Losambo bongo sikoyo moko Jésus de nuance asala abando alinga te ke no asane loko boya ozo sala na kesu na mutuka tout qui nous moi rapide pour na kesu na mutuka derrière temps mingi siko mutuka Jésus de nuance et pesi batu pasi nde Jésus de nuance aloba musala nde elesa ya volesa musala eza nyonso eza bafuya musala ya lepate era kei asali musala bafuti eli benga na ye asombi mpe mutuka oyo eza ya cher leka Ferrari nde moko abenga ngo leka Ferrari eza mabe te aza grand star sikoyo ekamusi bato sikoyo tomoni siko mutuka ekomi actualité bato bakomi okesala elongo banini baanalyse mutuka wana tala eza nango kuta ntia modele mutuka etali bilo na nini ye mokuta alobaki oyo aboyi asali mokili na ye okomprendre oyo aboyi asala mokili na ye bandeko na ngai le padre Jésus de nuance aza kaka le padre otikala le padre azalaka toujours combattu mais jamais abattu bandeko na ngai merci Dani tokoyi presque à la fin ya émission na biso ya analyse oyo toyaki kosala concernant 3 musiciens na biso wera son le roi de la forêt et puis Inonce Bina faire rigola le padre j'espère vraiment bomonaka baanalyse tosalaka nga naza na katikati naza pour mutu te mais tosalanaza na katikati kani ozalaka te j'espère naloba eloko clairement baza bamise congolais na biso toyaka po tolobela bango oyo ya mabe tolingaka tobongisa toujours ya malamu nde tokopiaka j'espère bolandi message oyo tonaki kopesa bino esika bozwami vraiment merci na baye nyonso tuku bolandaki biso liboso ya chaîne na biso bane tolobaka toujours bosanaka kolike te et puis ekozala bien vraiment na bapartage na bino na biloko tozosala ekozala bien makasi na bosani te mpona pesa mbote na nga na lance mbote na nga na mama la reine ntinga la patronne vraiment mbote na yo et puis pourquoi pas na merveille la patronne mwasi nzambe na Paris la question monte trop et puis sans oublier na Gracia des planètes la merveille fort merveille mwasi nzambe on appelle la profiter la pese mbote na bosanité ba les nyonso qui ne fait opinion vous partagez l'émission vous aimez ndenge ça la kaka ba commentaire na bino ça tozaki na défaut mo to bunga mo muke bonjour aussi biso parce que à la prochaine tu bon ça là tout bon ça place voilà merci na bosanité na des planètes suffit le sac on a yo balbara que non na beti vrai bien na beti na vrai bien na bosanité la pesi mbote na basi mbwa munene molonga na epitsuma nzwangani na bosanité ba mère openda ba simba Dani Beka combattant de la presse na bosanité ba maman nyonso nzambe malamu ba maman nzambe malamu on est là nous ensemble là bino to bela ka système pesa elongo vraiment merci na bosanité na pesi mbote na ngape na Dixi Lungala balobi mwana ya France mbote na opesa les amis Lunga la paire double merci check tout le monde a bino
mbala nsima toujours bye imagine la semaine